Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Rapidement bien par la grâce de Dieu. On est toujours ça la vlog à week-end, qu'on a vu nous ensemble. Donc on est aquí week-end dans la mouki tongo comme vous avez vu ce que la mouki il faut toujours qu'on la mouka. Donc on a tout la mouki, tout vandi na salon c'est ma biso belle na kilisia, tout à la télé et kilisia tout à la blog on a ya koyemba. On a fait yemba na pour ça la kitoko sentir te kazai moko. Allez, on a la moi qui note sur ça la qui bébé ba coussin on a bois qui na ça bandi ko denda lango donc a baby c'est là ngana ba coussin formé. Après bah ya balamuki donc on a fait na fungola qui avasuki donc comme on a qui suki na vraiment et bébé qui et loko zala ka musala na bana basi tolinga bana basi makasi mais et loko zala ka musala na bana basi eza suki donc yanga na mona mwana soki azana suki salité et posone eza bientôt mona ki mona obimaka kitoko te mais so moni ke mona za suki propre et posone ezo pesa makambo ata so latini lamba prima que robe ni moko bien li papa na esala ka mona kitoko donc nga vraiment kota suki na landela bana pona za na choix te apena comme na bomi balé donc voilà on a qui a rasolé là parce que Kylian a kende ko sakana ya tikala ki donc on a bengi Kylian na ye na banzo kata Kylian manzaka parce que ba nanga bazaka vraiment na manzaka moko makasi donc makasi na invité ce zala bangoni na manzaka ngo et débat finga zala ke Kylian alingaka te ko kata manzaka na ye parce que abike edaka ya fungola ba chocolat na manzaka sko alingaka te surtout kata manzaka Kylian ezala toujours problème donc il faut to banana ko loba non maman na lingi to kata nga makambo belé mais quand on le base toujours important ko kata bana manzaka pour salité vandaka vraiment na manzaka même ya makolo nga na kataka donc surtout manzaka makolo koli makaso mona que même sapato ekosala passe tala na zo seka donc simple zaina été zaka difficulté après wana na sokoli kia basuki na ye siko ko chez sango parce que le quoi na posa ke akende libanda na beki na otika ngo maite donc voilà et wana tozo chez suki akiava to mona ndenge eko sala toza pena kilisi à côté. Voilà les belles dames, on a la silici qui a vasuki, ce qui n'est connu comme ça, na benzi moi noni moko vite fait pour que akende libanda zaki vraiment azaki moli mozaki déjà libanda mais nzoto zaki na ndaku et wana na koti siko na kelisia anom salama minsi la atezaka ko simbi oyo donc wana na koti na kelisia na komole sa kelisia pour que yepe abongama abenda pe kitoko propriété toujours donc voilà on a azoliam kelisia ça là bas j'étais non léger boyibi kelisia il y a vraiment très bien et kota ko lia ça la même pas bagé ne pas le bakake o ya kana mokilipo na ko lia et pinza salela komona na ya na mokilipo na ko lia donc on a azolia très bien comme bozo mona wana après to silisi fait na pangusa e pour que notike bungote pour qu'avant qu'il na bungisa e pina sokole na notike no ape mamukie après na melisie mai kilisa simbaka mai na o ya biberon ya bouteille ya mai mais na biberon simbate na biberon une de faux simbela e après on a ma belle le bique soki na kie ko sokola na ko la fatigué pour que na lamba parce que na yoka ki vraiment pour ça ko lia pondu bobi ke pondo za kana musala makasi et dans les autres ko sala ba opération au côté les mais vraiment facilité mais thank God dans zakina makasi mukulango na zaki vraiment que non il faut na sala vraiment bloquer zakina na mutu wana na che pondu na na moto kombo pondu na na olia ngo bongo te na osalela ngo na mipanzi ya mipanzi donc wana tozobongisa mipanzi na biso comme bozomona.
Voilà, on a nettoyé mes pandis très bien. Après, on a encore épisango, on a assaisonnement, on a ezali ail fraîche, on a ezali tangawisa fraîche et on a bouillon na biso ezali crevettes, on a sauté on a ndambu et on a ezali bouillon ya vegetable, ezali rapé bien, c'est la mingi na légumes, on a ndambu comme wana. Donc comme vous avez des vidéos, ils ont l'accès biso épices nini o nazo pour qu'il ait assaisonné ou les amis pandi na biso. Voilà ma belle, on a assaisonné mi pandi nanga comme ça, na ko chango à côté, ou eza ba légumes nanga na zo salela pondu. Donc on a nettoyé en déjà très bien comme bozomona. Après on a quoi ce qu'on mixer en haut, na ko nika onyo so pona ke et se mélanger. Après to kendo chango sikoyo na pondu. Donc voilà tozali na ndembi, tozana matungulu, tozana aubergine, na cheki pe ezali ai, na cheki ezali tangawizi, na cheki pe tangawizi na pondu nanga na nika na tangawizi, na cheki ezali concombre et na cheki pe ezali pichard. Donc bloc on a la kisibino na cheki pe ezali poivron, ya mix paper, pardon, non, tu as mix paper, ezali à vert, na tu qui à orange, comme bozomone ça la kiwana. Donc voilà. Et là, na kokende siko na nzungu na ngai, na zo kende siko kocha ezali bloko nyonso ba légumes nyonso on a la kisibino auto mixé, to ko chango siko na nzungu na biso ya pondu. Donc pour ça l'opération oh ma belle non betango moi mukie eza vraiment facilité surtout biso ba biloko na biso za ki ya kolamba et wumela eza ba biloko moko te ki olambi après 5-10 minutes ébélité biso ba africain biloko na biso za vraiment 2 heures 3 heures de temps. Donc pour nanga côté lima comme ça et kolamba vraiment eza ka no ba toujours ni surtout ça là eza vraiment grâce eza ka vraiment donc eza grâce que za ngolu pour que côté lima comme ça kolamba son assisi kolamba comme ça ma belle c'est très seulement que il faut au paiement donc il faut toujours que soit repos tant oyebi que au sali. OK ba belle dame na na moi katikati ya soso nanga o na bongisi pour que na sala ngo ya sauce na moto alingi kolia mi pandite akolia ngo yango moko donc ezaki katikati vande na congélateur yango na biki na sala ngo vite fait donc eza soso makasi na kati que c'est pété pour na tumba ngo mais eza ya makasi dans bon son na moto après tout ça on a bien ensemble donc voilà non ça là c'est ma parce que na lambi boy eza ko lamba ko lia bon pour na 3 jours pour na hôtel c'est pas facile on a sali sauce on a sali mi pandi na sali pondu donc sauce eza ka katikati ya sauce eza mo sauce mbimba te déjà pe na bimite que na mona zo na congélateur eza na lamba ngo kaka anyway ail fraîche na chango tangawisa fraîche et na chango ndembi na chango mungwa et na tikango etoka. Voilà, c'est 3 mbuma ail et na kochape o ezali tangawis na ma fraîche. Mboti kanga na yembela nzamba yo. Olamuna mona elongolanga na libulu. Donc na ndembi et to ko matango na moto et na chemai parce que ça soit makasi mai na déjà ya moto et to ko matango na moto na ocha o eza céleri poussière na che o ezali muscade et la chip is a black pepper et dans le chip is a mungwa parce que le cause a musuni no cha mungwa
ma belle wana kamera kataki nakendaki sikoyo kosokola na yebisi emske no atalela biso nzungu to ngai naza na salle de bain naye comme ça naye okutaki biloko eziki ko bozomonaki nzungu na biso soso ezikaki ok soso ezikaki te mais nzungu eziki donc soso ezalaki bien natiaki soso na four nazokalinga yango si je peux dire ça et là pondu na ngai pe comme bozomona kitiaki yango moto pondu na ngai ezobela vraiment bien mais seulement que soso na biso ezikaki mais na longoli seulement o ezali na nzungu wana na kalingi yango e na changer nzungu donc voilà et wana na ekocha oyo ezali kombola ngo nene mipanzi na ocha mipanzi na ngai na sozonaki na bino na je mipanzi na ngai na moto comme bozomona wana aussi et na akocha ngo mo spray ya mafuta na kobwakela ngo spray pour que mipanzi na ngai e tumbama bien. Après quelques minutes encore nae awa na nzungu nae kosala sauce tanga ya soso comme le baike soso na ngai soso na sauce te parce que mai na nyonso ezikaki comme bomoni donc c'est ça donc tiki osengi ka molo comme ki okimimba ko boaka mwa mai obenda mwa fraîcheur oye comme ça biloko eziki donc voilà après wana na kwa kosala sauce tomate oyo na tomate ya soso comme bomoni nzungu liboso ezikaki nakendaki osokola nayebisi sema instalelanga mais eziki donc wana naosala nzungu mosusu mpona tia soso nanga oyo mpona baki ke naosala yango ya sauce e nazobakisa tomate oyo eza tomate purée naotia sema mokie ebele te mokie sena donc wana natie mai mpona batomate na nga etoka ezongela encore kokalingaka e nafiniki yango comme ça nakotika yango etoki ekalingami après pondu na nga mpe ebeli nakangi déjà moto ebeli ok ma belle wana sauce na nga ebeli comme omoni na bakisi mai deux fois mai nyonso ekauki donc ekalingami bien et nasokoli nzungu na nga oyo ezikaki donc nasokoli yango natie soso parce que nzungu na nga nalambela na moni yango mokie et nakozwa oyo ezali sorry nakozwa nini na nga sauce na nga nasali nakotia yango na nzungu oyo epesanga ntina na miso ya bato nalobi namona olamoyo osalela libota na ngai donc nazobakisa oyo ezali ginger donc tangawis natie tangawis mokie natie mpe oyo eza muscade natie muscade na nga mokie ebele te boka soso ezomwana kitoko e natie oyo eza black pepper nabakisi yango mokie donc natia mbuma na nga moko ya cube e nakotia nzete na nga céleri e natie mbuma na nga pilipili moko comme ça donc voilà nakotika soso na nga etoka pour fini commander donc on a toujours chocolat donc voilà nakotika soso na ngai etoka donc ce qui etoki ebeli bien après on a toka ko nettoyer réchaud na biso ko bozomona réchaud na biso pondu comme si on vraiment salité donc to ko nettoyer en temps soso na biso ebeli la réchaud et moto nyonso esili apo to bongisi réchaud nini nanga pe ebeli mipanzi nanga ebeli etikali kaka ndambo oyo nazosala etikali kaka mipanzi oyo ya suka yango nde naosala après mipanzi oyo nayesu na eloko mosusu akosala te de lelo naosala na wanetoye sema basani oyo eza awa après loso deja ezali donc c'est bon oyo alingali ya loso alie loso oyo alingali ya semoule alie semoule. Voilà ma belle, on est comme era kolamba sikoyo fufu donc on a aussi la semoule nangai semoule nanga linga teke ezalanga trop makasi to ezala moi moyenne comme bozomona on a pété nga nanga semoule a pété ezala nanga facile na semoule donc on a sali semoule pour nanga na bana pour ndako na so palia na bango semoule zaka ngai na bana nga basi donc kilien ezala ni semoule te so na teli kilien semoule fona banda ko loba loba makasa ngo lobeza api après quelques temps na est-ce konika o ezali réchaud comme
bomona ki réchaud nanga et comme ki salité pour na pondu donc on nika ngo pour que etika la propre ma belle na salle ngo tongo za ki réchaud za ki vraiment moto makasi te mais za ki na mwa moto parce que soki na ki ko vanda na côté les malisusu te na soko sabino te donc na préférera na salle mbala moko na soko li ba salle mbala moko na bongisi na tiki cuisine na ngai propre parce que tant on a ko vanda ma belle on a ta soko tindinga baka ke yeswa ya nde na ko telema mais ce qui est soyé na ko telema te donc voilà comme on que cuisine na vraiment ezongi propre na nettoyer bisika on a moni que salité et kotaki salité ezalaki après wana na kozoba nzungu na ngai ya pondu nzungu na ngai ya biloko na zongi sisiko likolo ya réchaud donc voilà biloko na ngai belaki ezalaki vraiment fatigué ma belle ceux qui na lambi bona kumisaka nzambe parce que eza facilité donc voilà wana soso na biso ngo to salaki soso na biso ya sauce comme bomoni et pondu na biso pe cela comme bozomona to salaki pondu na biso et to salaki pe o ezali mipanzi donc pondu na biso na lamba ki ngo na kabola ki ngo na ba bol après na kabola ba bol na tina congélateur ezibiso ta une semaine parce que na ndako bodali balia ka pondu pondu wumela kate donc wana na tepe mipanzi comme bozomona wana et comme tant na ngasiko ya ko se servir ya kolia parce que batutu na ndako déjà balia kina basi isi kolia na sokoli encore basani wana pour que na tika cuisine nanga propre ma belle na linga kate ke cuisine nanga ezala salité na éviter yo préfère kande ni ko tika cuisine obongisa ngolo bina tongo ou bien obongisa ngo mbala moko tango olambi nga na préfère ka na bongisa ngo mbala moko tongo na lambi comme ça pourtant on azo vanda na komi ko sala téléphone bina komi ko sala editing na ko telema lisusu te donc voilà on a biloko na nga na tie comme ça na biki loko na lambi plat 3 nazo lenyo so misatu ma belle na pe ce que zala kanga nini ko lia na coin o na éviter yo na ndako no zala pe na coin moko vanda ko lingo telema te nga zala na coin na nga seulement ici là j'aime ce coin parce que ça facile na hôtel ma maman cuisine maman ko ki maman couloir donc na mona ngo facile ko na nga oyo bana pe ba yebiki o za coin ya mama bana na nga pe basi balinga ka coin wana po bazwa chaleur na nga so na za te lol donc voilà on est comme air na nga ko lia donc nazo lia vraiment avec appétit même te non tout le monde télé na télé na nga boni tala ki c'est dans pousse na télé bon je ba lier déjà ma belle ba lier même surtout que lycée qui a ko tota na télé azala la fata chaleur azwaka chaleur à maman mais qui lisa zala ka wada donc yepe fois 4 ti yepe fois alia kaka donc voilà journée les qui biso vraiment bien journée zaki mulai et wana na silisi kolamba kombo moni to lambinga na bino ensemble donc to lié bloko zalaki bien na bimikolo pour moi faut na lia parce que après opération na konda ki pour ko lia zaki vraiment malonga te oui ba ko pekisa ko lia bloko o ezali trop mungwa et ko aider au thé donc voilà voilà la qui vraiment très bien bloc on a mis qui bien na komisi nzambe na sengi nzambe merci et merci à vous aussi nande vous avez qui ne bandeli jusqu'à la fin aimer partager zala abonner et que ça la bien makasi peace bye.